abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Makambo, bilenge oya lelo. Kala to benga bango ba molaso. Kala to benga bango ba chel. Kala to benga bango ba ndumba. Lelo pe eye na technologie ya sika. Ba komi ba ujana. Yoka te papa. Ujane kote libiso na kati église. Ujane kote libiso na kati église. Mikolo nazo sala checking papa. Ba jete dikambala. Ngaya checking nazo sala ngamoko na porte. Avokota na kati église oya ngai. Na ko contrôler yo na mabele. Soki na yo keza pete na comprendre que ola ti soutiete. Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre tranche magazine Rendez-vous valable. Voilà, rendez-vous valable d'aujourd'hui, nous avons comme invité Pasteur Lité Akanda. Pourquoi Pasteur Lité Akanda? Pasteur Lité Akanda parce que aye lelo kobet labiso masolo moi est belé par rapport à makambo o Italie bonzambe na moment actuel. Sans plus tarder, nazo yamba invité nangai. Bonjour Pasteur. Bonjour papa. Boni Pasteur. Oui, ça va Nangola Nzambe. Tata na biso ya likola zobatela. Tata zobatela. Oui. Pasteur lelo to yambio na émission na biso rendez-vous valable. To yambio parce que lelo to zomona makambo Nzambe vraiment ekoti un peu désordre. Kibo Nzambe to zo ibate lelo yo ba jeune bazo sambela moi ebele voilà et puis bazo sala pe moi ba ambiance un peu partout mais toujours na Kibo Nzambe tout le monde qui peut ba makambo na pas vraiment trop na ba ya na biso ya kala Pasteur Lité Akanda ba ya na biso vraiment kala bando sambela dans solo ba désordre pas ebele un exemple dernièrement tu vois qui une émission moko ya vérité en face voilà émission moko vérité en face na émission là famille moko yaki mwana moko ya mwasi ya 11 ans âge à 11 ans ba viola qui est pas pasteur maintenant finalement biso toujours ebaté biso ba chroniqueur na batunyo soyo baza ba chrétien ba sambela Nzambe toujours ebaté vraiment qu'est-ce qui se passe na Kibo Nzambe ya lelo vraiment. Est-ce que ba jeune wala baza ko sambela Kibo Nzambe ya solo to ba yaya na biso nde vraiment bande ko sambela na Nzambe ya solo voilà. Merci. Yambo etena kota na mozindo ya likambo il faut ko pesa nanu ba bazolanda biso bambote mpamba te makambo tokoloba biso mo tokotala yango te mais na bato o bavandi na bandako po batala yango nalobaka boye tokutani pamba te eloko ekutanisi biso eza bobele pema nalobaka boye soki pema ezalaki te toningaki tokutana te mpe na bakisaka boye munena nzoto ebatelaka te soki ezalaki munena nzoto ebatelaka me yanga pepe kala kota mabele te mpo ye awa na mboka na nga tobengaki éléphant d'Afrique tala mutu munene na sepelaka kopesa introduction oyo pona kolakisa elembo soki mutu aza na pema ye moko amibateli te poko koka komibatela te mutu abatelaka biso nyonso na bato ya mabe na bato ya malamu eza bobele Nzambe yaya na bakisaka boye soki ezalaki mungongo ebatelaka na moni mwasa kitoko ya Marie Misamu atika biso pa kenda mungongo oya ya kitoko ekoka kobatela yete mpe na bakisaka boye soki ezalaki elambe batelaka mais oyanga fumu mpa kota mabele te aya lisusu koyembela nga nzembo ya nzinzi Kester bongisa mwasi na yo nzinzi ye banzembo ya kitoko ya yembaki to pe bilamba oya lataki ekoka kobatela yete mpe na bakisaka boye kulutu na ye papa Wemba ye pe ayebaki kolata mpe bilambo ya lataki ebele na mboka ya tiaki kombo papa Wemba tiene elamba ekoki ata kobatela ye te
pe ayembeli yango lisusu nzembo. Sapologie, 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 sapologie. Bilambo bango balati na mboka ekoka kobatela bango te. Mpena lobaka boye, soki ezalaki adoration, tope maloba, tope mu ba français, mais papa oya suke bela ningaka kota mabele te, o to bengi na kombo papa le muloto. Nyonso ya salaki ekoka kobatela yete. Awa na mboka na ngai pe basi ya kitoko bazali, soki ezalaki kitoko nzoto ebatelaka. Namoni lisusu mwasa kitoko na famille Adabo Mbole. Po ete soko ke na kati ya famille Adabo Mbole, kune longia mabeza te bango nyonso bazaka kitoko. Otali Adabo Mbole kitoko. Otali bana, otali baleki, otali bayaya bango nyonso bazaka kitoko. Mais kitoko ya Jeannette Bombole ko batela yete. Baswika bamba kata na mbongo ebele, bake ko pesa papa chéri Jibempiana, ayembela yenzembo. Jeannette Bombole mayele masilinga na komizoba na lelaka ya uye. Kitoko wana, nzembo wana, makamunyoso wana, ekoke ko batela Jeannette Bombolo te, lelo azana mabele. Trouble moko kotina minute on mboka. On a ko papolango penza batu biebie surtout na église. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyatio, na ko isio, okota to hôpital. Merci pour la question kitoko papa kombo nani? Gos Dikamba la maboko pete soki ezali. Merci. Papa Gos Dikamba la maboko pete. Merci pour na motuna. Parla na ningina loba nini? Bible azoloba nanga na mukana na Ecclésiaste landa bien. Lité a pete bébé sibino. O siko eza lité ya kanda. Bible azoloba nanga na mukana na Ecclésiaste. Eloko asika na sena moi ezate. Na lobi bien eloko asika na sena moi ezate. Nyonso ese bandakala. Ozo mona lelo eza makambo akala. Mpe okomona lobi eza pe makambo akala likambo asika ezate. Na ningina lobani. Lelo soko ke na kati église okomona ba ya série 6. Ya série 7 toujours le bela bonzambe bongo te papa. Ouais. Question nanga yango wana toujours le bonzambe. Okokuta bango bazo sambela makasi. Poko mona bango bazo tambola na droiti ya kobanga nzambe. Eza pamba te po eza na tina. Bible azoloba nanga boye. Lelo tozo mona bana na biso ya série 8, ya série 9, pe lelo ya 2000 ans. Bazo sambela mais bazo mema pena loyenga makasi. Bible zoloba soki bana balemanga mobesu ngai kokita wapi na bana. Bana wana baza banani? Baza oya série 8, baza oya série 9, baza pe oya 2000 ans. Natangu ya kala yamwete to mona ba oya série 6, ba oya série 7 lelo na bonzambe, lokola bango batu ba maîtriser bonzambe papa. Ezalaki facilité. Nazoloba bien ezalaki facilité libota na nzambe. Ezalaki très difficile parce que avant ba mikoti salelo na bonzambe oui tozomona ndeti bazo sambela ya solo oui bazo sambela pe ya solo pambate et ça vivra nyonso. Yaya na lobaka boye. Ebele ozomona ndeti bazo sambela kitoko parce que ba yokaki déjà nyonso pe ba gutaki déjà nyonso. Na ningina lobabuye. Série 6, série 7. Bangonde batu basimba kilo yenge yakala. Avant le lobo na ba mikoti sa makasi bona bonzambe. Oui, c'est normal bazo sambela. Mais pona bango eloko asikeza lisusu te. Étape nyonso, masanga, basi, mibali tout et ça salela yango. Landa papa, kokata nga parole te. Nga la kati o parole. Ko zonga mabe pamba. Pasteur,
landa na silisa te silisa nga na kati bino bozala ka muto azolo banana siti to ngo kate non parole pasteur loba makamu na zolo beza mabe te loba bango ne batu basimbaki makambu ya kala yaya oyo ozomona lelo oyo ozomona ya profeti oyo ya profeti ozomona lelo tozomona profeti lokola moto azotamona kobanga nzambe ya azalaki soki wenge ke kobeta na poto ya kobima na badansezi nyonso mais lelo tozomona lokola moto azotamona na kobanga nzambe oui eza pe ya solo parce que nyonso wana esasala yango abika deja nyonso amela masanga alangu atala oyo azotala nga oyo mutu munene oyo nzoto mikie oyo pembe oyo jeune fille oyo nani komo na ye nani oyo azotala nga tanga kombo pasteur nga za poso tanga kombo poza kano polele yazala ki viva la musique soki ke kobeta na poto ye fois bimana ba musicien nyonso atambola na bango abanaki koyamba ba musicien na ndaku na ye nozomona lelo batu bakokamwa ndenge bakombo lelo ezobima lelo na mboka kokamwa te na tango akala babengaki bango bamolaso na tango akala babengaki bango bandumba na tango akala babengaki bango bachel eza makambo ya lelo te eza makambo ebanda kala ndenge ozomona bango bazomisala lokola bazobanga nzambe mpamba te esi deja batravaillaki deja akotaki baboite akotaki babar en plein air akotaki baconcert ya Marie-Paul ya Papa Chéri Chibempiana ya Wera ya Kester ya Papa Wemba ya Tabulei oyo azalaka likango ya Tabulei oyo prophétesse oyo mwana mwasi oyo ye likango ya Tabulei mais lelo prophétesse na mboka na Afrique du Sud ye prophétesse na Europe tika kokosa ngai ko ngabo kokosa ngai te papa makambo nzambo na bandango kala ndena lobaka boye likambu nyonso na vie tokene nango malembe tokene nango mbangu te ngana makambo nzambe naza innocente na yebi mosali nzambe moko lelo ava koma mosali nzambe munene na mboka yabanaki ko filmer a filma na ba film sexy landa papa na kosimona nzoto ya kobayaka makambo na ngai te oya kosimba nga na nzoto na émission na ngai pasteur na émission nango simba nga na nzoto abane ko filmer ba film sexy a filma biloko mususu kozwa ta idée te lelo pa koma pasteur tala bato plein mokila ngo eza na makambo ebelenga na kamwa ke filma ba musique ya mokili a filma Papa Chéri a filma ba Wera a matin na podium azo filmer ba danseuse ndenge ba danseuse bazo bina boy ye mosala nzambe azo filmer ba danseuse ndenge bazo bina tala loketo azo filmer mais lelo comment mosala nzambe mboko yo filmer na banga bango te kende na basie souvenir na bango okokende kokuta ba photo oyo akangana ba Marie-Paul okende kokuta ba photo oyo akangana ba Kester okende kokuta ba photo oyo akangana ba to ndenge na ndenge mais lelo oyo akoma komisala neti ye nzambe neti ya tambola kana nzambe neti ya liaka na nzambe papa to santaka présence nzambe mais bon nzambe nanu to mona nzambe boete ndeza na batebele bazokosa biso siko na ningi na loba nini bana ozomona lelo oyo ozomona lelo lolenge Bible azoloba na ngai baboti balemanga mubesu ngai ekiti na bana papa na ngai dikamala ezalaki pamba te nazoyebisa yo ezalaki na tina mpamba tozomona buzoba oba ye basala kala yango nazoloba tokende nango malembe concert nini na poto oyo zangisa concert nini oyo zangisa lelo solo babana oyo babomi mboka bano mboka oyo bandi na yo mutu aliboso bomaka yango landa dikambala na expliquer yo
bana ozomona lelo eza nini ezoleka eza makambo akala ekiti na bana lelo tozomona bana na biso ya série 9 ya 2000 ans bazo côté église tala lelo ko bazo sala na remarquer yango déjà soki babimi na kati église eza dimanche 12h babimi église okomona balati maputa lokola bato solo lokola bato bazo banga nzambe na ndenga solo bagosala ndenge nini bazongi bandako tango bakozonga bandako bazeli 15h balemo bafufa minene batondisi mabumu 16h 17h balati siko biloko oya mikuse babimi na mokili bakei yaya papa mama leki tokene na makambo nzambo malembe ngana ko cha mutumbeli na che mutumbeli boy chup na bimisio mi chopo libanda pe mokile kamwe na ko cha mutumbeli wana za buzoba tokene nango malembe ndozo mona modernisation développement moderne chaque chose a son temps ndozo mona lelo to développer makambo bilenge oya lelo kala to benga bango ba molaso kala to benga bango ba chel kala to benga bango ba ndumba lelo pe eye na technologie ya sika ba komi ba ujana yokate papa ujane kote libiso na kati église ujane kote libiso na kati église mikolo nazo sala checking papa ba jeté dikambala ngaya checking nazo sala ngamoko na porte avokota na kati église oya ngai na ko contrôler yo na mabele soki na yo keza pete na comprendre que olati soutiete lelo nazo sala checking na kati église ya makasi na kati église pamba te ujana kote linga na kati église mwana mwasa zokota na kati église mabele polele soutien zate ngamoko nazo telema na porte église nazo simba pena na nzoto na simbi boye soki na moni eza pete c'est que soutien zate bima na kati église na ngai soki na moni eza mwa kokuba na lobité c'est que lati soutien kota checking ngo obando sana ko simba ba jeune fille bato na église na na ko simba oh na ko simba papa ko ambetenga te na ko beta yo ne mission na ko beta yo ko ambetenga te totiki église beba likolo na yo ndozo mona ba jeune fille mususu esa botaki bana mibale amoni mabele kweyi mbango akepa ba médecin bazo pesa lisusu tonga moko po telemisa mabele po alata lisusu soutiete amitika ujana bien biloko bongo esa kitoko te ngai na ko papola na ba innocent boko kamwe boniko papa e komi nini yango e baleka uki bambisi minene babimi soki yo mama babala kina likaku yanga mama loyi bapesa ki bangombe motema mabe ya ndoki e bangisaka nango mwana popite boniko e komi nini yango buzobe koti makasi pamba te papa eza buzoba oba yaya oyo ba grande sœur oyo ba grand frère oyo ba mama basalaka ndenge bible soloba bana bale baboti balemanga mubesu ngaye kiti na bana bosoto ozomona lelo na mboka eza bosoto ya lelo te eza bosoto ya kala papa kende poto ya kala kende fruit du sud ya kala kende brasa ya kala okomona pe buzobe salamaka mais gloire à Dieu gloire au Seigneur mutu nyonso esika azali esa comprendre alobi te tosalaki buzoba tobomaki mboka makambo tosalaki papa faut ba ko sibir ba conséquence ya makambo na biso faut ba ko sibir ba conséquence ya buzoba na biso nde lelo oyo nkolo na biso atelemi mayele kote pa ba kulutu na biso mayele kote pa ba yana biso a série 7 et kote pa ba yana biso a série 6 et kote mwa muke na série 8 ndo moni changement lelo et comme kokota na mitema batu ndo zo mona ba phénomène ce que zo bota ma ebele ba sorte ba phénomène ya koteleme na buzoba ya koteleme na mabe na politique ba telemeli na bonzambe ba telemeli c'est ça to brutaliser bana o ba yele lote papa système ya saka leçon na kati église eza makambo lelo te ese bandaki kala ekiti ndeko kita ndozo mona lelo na kati église jeune fille akoti ni kala so ezate pe komona eko vandela nga liboso nga pe komona na zwi vertige
na changer programme amateur biloko bongo esa kitoko te église na Nzambe tout Roma sécurité frère ma sœur tala mboka ndenge keina kokufa tala ba bêtise ndenge bomi mboka tala bo soto ndenge bomi mboka sur tous les plans spirituellement physiquement modernisement tout wana et bomi mboka eza kitoko ndozo mona phénomène ngalelo na kamwa kate papa soki na moni phénomène ujana na kokamwa te mais na kotele melango pamba te na ebieti nyonso tozo mona lelo et c'est banda kala papa église muto azokota bolumbu ngana zolo bate et comme lisusu église te soki tu es to koti na église lokola boyebo ba kotia lisusu te film sexy bandi et c'est buzoba makasi libota na Nzambe bolimbisa ngai quand des hommes paya na lobaka makambo na tina pour être trop c'est trop papa maman ba yaya na nga bovandi ba leki bozola na pardon bolimbisa ngai yaya awa tozote yayo ozoti atembe soko zongi na tango akala ezana bande kona biso ebele na kati ba famille ba kufa kapona nini tango to pekisi le yenge yazo yokate papa na lobaka boyi biso ba tuto koti na bonzambe eza chose facilité l'ambiance ozo mon ambiance papa otika ambiance oya na bonzambe eza chose facilité papa na koti ba concert na moni makam na koti ba musique na moni makam yaya eya sauvé eya sauvé wana ba concert okoti na kotaka wow ba concert wana eza banzembo nzambe banzembo mokili papa mokili ozomona mokili eza na elengi mokili eza na beauté mokili eza sentiment mokili eza kitoko kolala na ba boîte kolala na ba concert kolamuka libanda kolia ba tija kamundele yaya ba mayonnaise mokili eza elengi mais na ningina bakisa boye yo kana sukisa papa yo nani okata ngai sukisa alors sukisa zela ko papa sukisa oningo bakisa lisusu non sukisa pour nanda ba question na reposer merci soko ke na série 6 loyenge ekotisa bato ebele mabele bana batikala mikie même misusu bakufa na ba accident mususu bakufa na ba maladie ndenge na solo baboye oyo déjà ndeko na banga kufa na maladie déjà ça à se souvenir nenge kaka na zolo baboye amina ye moko akufa na accident aza ko se souvenir papa oye na série 7 il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de hommes bakufa kana tangwana ebele bakufa kila ba ambiance tango basoki na ambiance accident munene bakutana nango bana na yeba yebi mususu pe bakufa batika ta bana te batika te lembote bozwina lelo batu mususu bazolia yango papa oye na série 8 kobanda 80 81 loyenge matili susu ebele bakufi na ba maladie ebele bakufi na ba accident papa yango pe tozokene nango ujana merci nazote ya lokola nazote ya te moko soki nga na te ite nani akoteya baye na lokoso mbongo baye na kimuyibi bazokoka kotelemela ujana te bazotika film sexy contre la biso na kati église basi bakota bolumbu basi bakota mabele polele mibali bakota bolumbu mibali bakota nzoto polele église à Congo mboka Congo tonke yuapi Voilà, chers amis téléspectateurs, vous comprendre Ezaba Kanda, émotion, il y a pas serité à Kanda par rapport à Kabunyo Sezo Lelo, dans le monde actuel par rapport à Yakin Zambé. Voilà, il était aujourd'hui ici pour nous parler de Kobete Soma Solo, vraiment, Yakin Zambé à Solo. Basali Nzambe. Donc voilà, donc. Basali Nzambe. Moko yobiso. Biso batito bomi. Basali Nzambe. Ngai. Pasteur qualité à Kanda, calme-toi un tout petit peu. Nzambe ngai.
Ah, demena ngambeli ça puis na mi boma. Calme-toi un peu. Mi boma na tika mboko papa di kambala. Mais na boye sikoyo. Côté yango batu ba comprendre ce lot, c'est comment les la yo moko. Essaye un peu de te calmer un peu. Ah, ngamboko na gai. Biso toza babantu. Ah, peuple congolais. Pasi likola pasi. Ah, kolia pasi. Kolata pasi. Kolala na condition pasi. Ah, jambe na ngai. Pasteur, s'il vous plaît. On a plein d'émissions là. Nous continuons à là. Si finalement on continue sur ton continuer mission de Nice, on continue s'il vous plaît, nous avons la question de la Bakissa. Bakissa, papa. D'accord, mais au diminuer un peu coller là. Calme-toi un peu, voilà. Pasteur était à Kanda. Notre yokayo sobeta lisolo ujana awa. Phénomène ngo ujana. Au juste uti wapi? Et uti na ba ancien. Na beteki lisolo kompona kite papa. Ozala ki wapi? Et ça ba phénomène oyo somona ndenge na lobaki Bible azoloba. Baboti c'est-à-dire ba ya série 6, série 7, série 8. Ba liemanga mubesu. Ngai ekiti na bana ngai yozo mona ngai système manga papa Bible c'est Congo ba tebele ba comprendre kate que ça soit na politique ba boti ya politique ba liemanga mubesu ngai ekiti na ba petit politique pe ya ko kitala ba petit peuple. Il y a beaucoup de gens ba comprendre kangote mais ngana sa wana pona ko sunga peuple buzobo zo mona buzoba ya ujana e uti kala. Et où tu es pas bien, na biso to bengaka bango ba molaso, bandumba, bachel, nesiko balobi te comme on ezo sonner mabe, to luka nouveau combo. Ndo moni ba ina ujana. Ujana ngo pesa na style. Papa, na tangu ya kala, ezalaki soko moni mwana mwasa sana ba cicatrice ebele na nzoto, se kazalaki mobulu ya mibali. Soki moni mwana mobala sana ba tatouage belé na nzoto se kaza mutu makasi mutu alo yenge ndozo mona lelo moye batu basalela lisusu kozoka na nzoto ezate po ba yeba te kazala ki mobulu et comme technologie changé tangu na solo babwe bakulutu bazo comprendre déjà ndo moni système ya ujana eza nini ah nzambe na lobaki turo na église ujana na ko longolo libele na mbata na maboko pe na be kia na kati yango oui ah papa nde na tika église ekufa na ko simona nzoto na tika église ekufa na ko longola mutu na maboko kia na kati yango bakiletani na sala boloko e komi nini yango mito sabato sayo na lobi bien mito sabato sayo na kati église. No moni na fongola ki bona lobi ete buzoba nyonso zo mona lelo que ça soit ba prophète que ça soit ba prophétesse makambo zo mona pa ya bana ezelo kwa sikate ndenge Bible azolo bana mukona na Ecclésiaste eze makambo e bana kala mena tangu wana e bana ko mona na tepo batu bazala ki mukie na mboka lelo zo mona na pona nini poto komi ebele na kata ba famille ba jeune fille bazali presque famille nyonso ke no kota bilenge basali na kati bilenge wana ndo so mona ngai wana lokole kiti na bana e kiti siko na nouvelle génération na bana e biso lelo ndeto ko kene na bango malembe mais oya ko yoka te ngane to ko sila na mabe mo muketo ninga kito fongola libota na nzambe ba comprendre na mission lelo ndengo benga kingai yango wana non na rotika ono no kende bongo te. Si on a bien accueilli vraiment l'émission parce que basangono est un peu partout, pasteur l'équité à Kanda yende mutu azan bonzambe à solo. C'est pour cela qu'on a une question mon a posé et c'est vraiment choquant. J'ai suivi une émission de personnes chez lui vérité en face. Une émission na wana yambaki une jeune fille de 11 ans. La jeune fille azalaki violée par un pasteur. Na âge à 11 ans. Maintenant on a l'engagé tuna et pas un pasteur l'été à Kanda. Pourquoi un pasteur, pourquoi à niveau à violer moi na oyo, à juste na 11 ans, et tant que pasteur,
tango yambi sango bongo yambi yango ndenge nini et sali on ndenge nini koyoka ke collègue na yo un pasteur comme vous a violé moi na 11 ans voilà. Merci ndeko na ngai olobaki maboko pembe hein maboko pete maboko pete voilà. Merci maboko pete nakokamwa te po miyibi bakoteli biso na kati église nakokamwa te po ba escroc bakoteli biso na kati église papa motuna oyo uti kotuna nga sikoyo yango eza parmi makambo na uti kolobela awa c'est-à-dire bato modèle bongo soki aza na nzambe ya solo te yebango papa akosala ba dégâts nozomona zosala eza ya pamba te eza na nsima ya kokabola mabota na nsima ya kopanza bafamille ndozomona nzambe akoprepare loko moko ya makasi po ayokisa moto abongo soni ndozomona moto abongo bakokatela ye 20 ans na boloko ntango bakokatela ye 20 ans nzambe aza na bateknike ya koluka kosilisa motu carrière ndokomona ntango bakotisi ye kuna 20 ans po carrière nyonso esa nini esila bamiyibi bakoteli biso na kati église bandoki bakoteli biso na kati église bakuluna bakoteli biso na kati église pamba te po comprendre que vie facile ya ko gagner quelque chose ya ko gagner mbongo ya ko tonga mapangu ya ko soma mituka eza na kati église ndo moni ba violer ba koteli biso na kati église mutu abongo papa na ngai azalaki na posa asala film ya sexy soni loko lezo kangaye ndakomi ko sala yango na bana mike na nkuku na ndenge ya viol soki bozwi mutu abongo papa ava koma boloko bobenga ngai na 089 78 37 à 29. Nalobi bien 089 78 37 à 29. Dikambala. Oyoka kanga na sango. Oyoka kanga na sango. Soki na komi wana. Soki mutu na ye ko ina mabelete lobanga ite. Akokota boloko mutu ezate. Nako katelishe tubokamwe. Voilà. Un pasteur violer un enfant de 11 ans, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Ça, c'est pas bien. Vous avez ça Nzambe, il faut voir par Nabino, il y a qui Moussa Nzambe, violer les enfants de 11 ans, vraiment c'est pas bien. Pasteur l'été à Kanda, Tokomo comme vraiment on a su que mission Nabiso pour na bateau yo bauti kota la yo, bateau yo basepelaka na yo, un mot pour na bango. Tata apambola bino ce qui moi encourage mieux Gogozala benga kaka na plus 243 89 78 37 29 ce qui peut obeti sur libaku na liloba na biso oyebimi na monoko limbisa biso po kandeza mopaya na boyi to bebana mutu mbongo ebele nzamba pesa mbongo na tina mbongo ya pesa ya pamba te po ya kabolaka yango na bayo bazangi depa na ma Patrick Boyimbo Boyimbo kuna papa na China oh kuna na Paris tata pambola yo na bosanité fiston basende fiston agence assure oh basende kuna na maringa septande mwa muke soki batindi loleki kuna kozwa bande ko nyonso bolandi biso libana mboka tata pambola bino pe baza awa soki na bosani eloko moko na lobi yango te benganga kaka na plus 243 89 78 37 à 29 kaka numéro wana na bengeli yo na pesi yo yango wana nde simi makamu nyonso okoko koma na WhatsApp okoko koma na imo ndenge kaka yo lingeli kosalela na bosani te bibiche boucle d'or kingo mwambe na Lyon Arlette Dizua na Paris Fanny Mbombo ya ba Fanny mère double na Paris Bachizi mère double de Norvège ah Bachizi na bosanité Dieu donné Mouya Dieu donné na Italie Tati Bongo na Washington tata pambola bino nyonso ezana ba ser nanga ebele na Suisse bango batondisa mina bonzambe koleka ngai balobi ete oyo epesi na loboko ya gauche loboko ya mobali eyeba te balingaka bakomo na bango ebima na miso ya bato te baya na ngai ah yaya nzamba pambola bino baya bango moko ba comprendre déjà. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, moi je dis merci à Daryl pour les images, merci à Parouze Essayo pour la réalisation et merci à Vincent Chiluizi pour la coordination. Je dis aussi merci à Junior Nzapa, les Lillois bourgeois, Mobutu, moi la famille présidentielle, voilà. À maman Claudine Kitosi, à Bota Lionel Kasso, à moi, à Poto de partout, les Lola Lagna Tchécoslovaquie.
Lobero Lamoukanar ici. Voilà, merci aussi à Bénin Ndila, l'infirmière en chef. C'était votre magazine. Rendez-vous valable nulle part ailleurs, seulement chez La Voix du Peuple. Notre émission est arrivée à la fin. Voilà. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. À moi